aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali yaya balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali ndenge nini yoka na pesi ye nzoto na pesi ye motema na ngai aza mobali yanga mobali yoyo yanga tikana nalela yanga mobali yoyo yanga libalo yo. Abonnez-vous massivement à Aime la Grâce TV. Ici à la grâce, bah s'abonner quand on sait jamais. Likonango Mandomba modification nango ba makamnyo so ba gako seka ba bina Aime la Grâce TV. Et oui on a grâce TV pour mon copine nada et ba ma copine on peut nous conseiller on peut s'abonner zaka moko. On peut s'abonner dans tout temps Georges à côté Rokatine. On peut s'abonner pas tant Jacques Didier. Amima okana vina bango yaka osaboni na Aime la Grâce TV. C'est non stress likona unadana suka tukanga makemba makemba leo kutukisa makemba otumba likona makemba okalinga do bakalinga kaka. Abonnez-vous massivement na Aime la Grâce TV. Papa Mbatasela, le autre moni ba comédie belé ba sali ba chaîne YouTube na bango mais yo on dit aux athées. Mbatasela TV bien Mbatasela bitoto musique to zela Mbatasela ni. Non, karaté moni ne ba chasseur tango ko ta zamba fois à la tout près. Ana monduki azana ba masasi. Mbatasela aza chasseur mais banoy ko zanga tamsu ba matériel. Et puis azo zanga ngokaka oyo ba ozana bezo ba soutenir Mbatasela tamsu kana matériel et ça la tamsu bien caméra, micro, perche, ba projecteur et ça la bien. Ko ça chaîne ya nango car lelo levé. Et ça mi nango ne toza biso pe caméra réalisateur na biso Romeo azawana yende kolo masolo ngo. Donc so na biso ka Romeo zoka machine na minito papa chaîne efungwa mi nango. Yo oyebisi biso 32 ans déjà na musala mais par rapport ndenge bino bobanda ko travailler na bana o lelo bozo bimisa différence ni ozomona par rapport bino de bo travailler na bano a lelo bozo bimisa lelo. En tout cas différence c'est makasi pena makasi moi biso de me pesa ki pena na musala mais lelo yo vraiment pena musala comme tel na bana mouvement ils ont arrêté mais tozo lembaka te ya côté ya bango tout moment. Tala musala o po biso to koli ba sia tula ba sans souci ba mabi pendo ba bombo fifi ba mikolo ba bane ko la biso tala moni musala eza bo meti le lope baza bazo me marqué ba bien sans souci baza biso te amna epe mana kimia nzambe na ebike aza pe na epo asala biso ba na ye ototika na seti lelo to banda kokumisa ka bango vraiment ba leki ba yesima to nalingi bango mingi mais na senga ka bango ke balanda pe lokolo nde tio ya biso pe nde pe biso to landa ka lokolo ya ba yaya donc Mbatasela oningisi na majabu to betana lisolo majabu o lelo vraiment bato be ba ko papa Mbatasela asala akoma ne musicien ou mélanger ou de ba comédien belé ba nada ba sali ba chanson na bango ba maman Linda ba sali ba maman Balioso po ba yemba bankela yangani papa Mbatasela ba yombe ba obi kota na studio Pasteur Padou Pete azana na matadi abi Mbatasela kota studio po betela biso ba kintueni na roloba. Vraiment majabu na félicité d'abord na PCP ba merci belé na ndeko nango wa mwasi belle vie vraiment belle vie TV vraiment na PC ba mbote belé non ezaka boulot ndenge boulot nyoto ezalaka et ben inspiration toujours la benga nga bi Mbatasela nazana idée moko boya majabu bonga pema vie que TV pena moi rare mais na kutanaki na majabu na ba frère oyo Mike Kalambai oui na sœur moko Deborah sœur Deborah na pesa bambote belé sœur on a vraiment na pesa bambote belé nzamba pambola na kitoko nzamba pesa
Mbote mingi ba internaute na biso ya M la Grâce TV wana ba salutation na ye moko merveille Mies la gracieuse moi si kitoko na kati ya Luanda ba gros bisous na la patrona vraiment babi M la Grâce TV nde makambu lelo tozala na kominya lemba na comédien na biso Papa Mbata Siala babi Papa Mbata Siala aningisi majabu boyoki ba son vraiment hein papa Azar ya ba pomo abi non chérie il faut lukelanga Papa Mbata Siala pona bini naza muyombe te mais na bini na chanson na abeti na majabu ya sakanate yango lelo na ye tout sola na Papa Mbata Siala. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Papa Mbata Siala eza première fois oleka na M la Grâce TV o website so moi carrière na o obanda musala o na nenini. Merci Nabalani M la Grâce TV. La Grâce TV, vraiment merci Nabino. Mbata Siala yeyo, Mbata Siala abandi musala na ye, carrière na ye na 89. 89 déjà 32 ans. 32 ans de carrière donc nazo ko banango ero apeku na okena classe nazo kendaga po Mister Seattle. Donc wana kutu yabenga ke sous présent na ngate donc yebana pena comme grand frère propre banda kala nazo yika lokola yana ngamoko poye comme ne argent. Seattle comme ne argent. Grand frère na biso pe 4e na biso comme ne argent. Donc na benga yika argent qui est président donc toyi ko kuta na yemba la mo pe na démarrer carrière na ngai et pas Mister Seattle quoi. Papa, la difficulté, nous avons déjà 32 ans. 32 ans déjà maman. Hein? Maman pas beau, tu as vu pas coco. Ouais, 32 ans, qui surtout dans ma carrière, tu es toujours à la caca. Tu es gérer. On a des difficultés dans le domaine nyonso. La difficulté, ils ont raté, mais ne pas le baraka qui chemin na yo sur les akaya yo persévérer. Donc yo monti le lot toujours pour persévérer kaka. Mais la difficulté en tout cas ils ont moins mingi, surtout dans musa na biso. Ils ont une image caméra faisala, micro faisala, makambe belé za mais beaucoup temps je me soupe bozo tourner bo caméra zo en panne. Mon micro et koyaki ba bilo mo ya ba singa mundela sala biso na kachawa. Mon micro donc ba difficulté et belé beaucoup qui peut place mo pe bo ba boy pe bino bo tourner. Donc wana te saka ba difficulté ya musala o humain nangolo nzambe tozo kende kaka. Comment Papa Mbata Siala pièce nini ebimisa yo oyo moko zala pièce ko vendre lobi grâce ya pièce oyo ya film oyo ngalelo Mbata Siala na yebana. Combien outi poto? Combien outi poto to sala ngo na ba Mister Seattle on na swabala. Donc première image na nga na kotsa na poto ezaki na poto yaki kombi et outi poto donc yango pena ndepe mute fungola ki ba porte ni otuti lelo. Papa Mbata Siala, est-ce que vous avez un groupe na yo ou bien aux gens yo moko travailler quand na banzonzi ndenge comment na net? Groupe Zalaka à l'époque le Mister Seattle la ke poto atikila nga swabala. O tozaki na bandeko boyeba ki bakoko. Yo boma swabala. Bako boma swabala c'est trop dire. Mais incompréhension des aki moi makasi na kata swabala. Biso biso tozwaki na biso ke bon. Baranki na buzoba banini na compagnie que naza na talent na malamu na ke no débrier côté mususu na tika bana mai pour mona sika no tiso oyo okuta bato bato ngo oyo okuta tozaki na biso bomoko et no be présent na biso zaki ne sia tout mais les gars présent voyager ke poto et comment ki lokola ndeti moi banini ndeti nini ya yeka lelo akoma pe ko diriger biso alors na mona ki on venait zaki suspendre lengi penate pona nga bon na sala wana tina mi benda na. Alors, on a mis un mouvement où les pauvres managers, les pauvres 48 heures, les mouski, moi et Belé, il y a un contrat en Angola, et il faut que ça moi 3-4 mois en Angola, on a l'andé à Makambo, il va bien que c'est là, on a les zone, les petits moussous, les monégas qui la carrière na souhaiter bonne chance. Mais bientôt tout ça le mouvement mokongana Tito to benga ngokombo Mbati Tito Mbata Siala Mbati donc ndenge zaki métissa siko komi Mbati métisse ezalaki ba sai météo na ye Tito mais o eza Mbata Siala Tito eza bina mouvement wana ezaki na ka bagaki mais o bina bina. Mais ba mouvement ko sangana pe ka bo umela te bokabona pa Mbata Siala bo wila nini. Mbongo ba producteur yo za na domaine na biso nous tozo côté biso yebi o ekotaka na o ezobima tamso pe o ezokote o za na moke to ko wena biso mbongo te zakaka comportement ya batu savoir vivre na batu nde bozo vivre
incompréhension ndenge ezangaka te. Donc c'est ça kozanga kutuka makambo mbongo te. Yaka likambo ki leader nga naza danser koleka ye bon biso pe to sepela kaka ke bato baleka biso. Nga pena na sepela moto aleka nga po pia nga force. Papa Mbatasi ala oza marié ou bien célibataire? Papa Mbatasi c'est qui? Nazana Mukarame. Mukarame. Mukarame azali avec ba petit pe bazana bango pour que le ba vérité. Surtout moi si oyo azo supporter yo amakam na onyoso na yo na ya bana vraiment pour kopesa ka ipe moi bonheur wana vraiment maman Naomi Seyantumba. Maman Naomi moi sa pembe. Ya pembe pena. En tout cas Papa Mbatasi ala ana moi si taille nzoto. Couleur d'origine. Tolanda fait beaucoup là-bas qui parle bien, momia bien, makam tu fais ça ka bien. Vraiment bien pena. Donc yango wana na momi na 4 pana. Mais chaque Kecha Gisilina Fortuna. Papa Mbatasi ala meko sola na batonto quartier babo linga ba no makasi elo ba mona ko mabe po linga ba na nao. Likabo nzambe apesi yo vraiment poza nango sévère. Po linga ngo o sepela nango il y a des bateaux belé na moment oyo yo yebi bazo luka bana ba mengo belé kutu ko leka Mbatasi ala batonga ba immeuble bana onyo te sengeli bazana ngo mais ero bazata musu na babisika ya ndenge na ndenge banganga ba mangengenge babisika belé ya obela yawe apesa ita mususu ka mwana ta moko peka po azala ire na vina ye boni menga nzambe apesinga bana na facilité nyonso. Amen. Bana nzambe apesinga bana na facilité elo na négliger bango na muke nazo bokola bango ba okende classe. Na peut te jeter musu ba mabelité à revendre tozo futela na donc nazaka pena na besoin ko encadrer bango. Donc mo kuti yo nazo ke dia chic. Ba autant rappel déjà oui. C'est bon quoi. Vraiment ba salutation à mon grand frère Gaous Katula. Gaous Katula ba salutation na yo Geller Temo ba salutation na yo Moyaya MK Mundele na Jobu ba salutation na yo MK Mundele Thierry Kinangalo mon vieux Thierry Kinangalo tozana papa na biso Mbatasi ala vraiment ba salutation na mon papa Sono Mobile Biclac papa Sono Mobile Biclac na Belgique ba salutation na yo vraiment maman Solange Mbwa ki motema ya papa Patrice Bakuba papa na biso Mbatasi ala oningisi na majabu to beta no lisora majabu o lelo vraiment ba te be ba ko papa Mbatasi ala asala akoma ne musicien ou mélanger ou de moi ba comédie belé ba na da ba sali ba chanson na bango ba maman Linda ba sali ba maman Mbalio so ba yemba ba nkela yangani papa Mbatasi ala bayombe ba obi kota na studio Pasteur Padou pesa zana na matadi abi Mbatasi ala kota studio po betela biso ba kintueni na koloba. Vraiment majabu na félicité d'abord na PCP ba merci belé na ndeko nango wa moi si belle vie vraiment belle vie TV vraiment na PC ba mbote belé non ezaka boulot ndenge boulot nyoto ezalaka et ben inspiration toujours la benga nga Mbatasi ala nazana idée moko boya majabu bonga pema vie que TV pena moi rare mais na kutana ki na majabu na ba frère oyo Mike Kalamba oui na sœur moko Deborah sœur Deborah na pesa bambote belé sœur ona vraiment na pesa bambote belé nzamba pambola ona kitoko nzamba pesa yo abisinga nazana idée moko ya bongo nga bina ye idée moko ya bongo mais to sala on na habité to sala ngwa ba yaka na bureau to sala na kasabu abisinga Mbatasi to sala boy alors abaki na ngai sala oyo mutema na yo ekotinda na bandaki na nzembo yo ya ba setre na biso wiundi na bandaki wanga bi na bandaki na banzembo mobo tia binanga te yemba so nzembo mususu yango na kendeki na rythme ya bayombe wana ngiyeri ko pata ba mveni pantalu yitula malu munu mbeki di kwa makilende voata ku ya sie vraiment féliciter merci vraiment na ba o balandi pe ba bengaki na kotikalaka jamais ko décevoir bango na kotikalaka jamais ko décevoir bango baza o yangai donc na continuer kaka papa Mbatasi ala oza muyomba wapunga pe na kendaka Congo Central trop ya papa Mbatasi ala nazali muto ya Congo Central ya oza muto ki konzi maduda chela wana changano oyike na ibi mboka na bino ponela ngai nga ponela nga na ibi kaka naza congolais muto ya Congo Central papa Mbatasi ala bakunga wa moyo po embango
Pardon? Kunga wa moyo, ba chanson la bino frère José Nzita uto imba ba Yesuka. Ouais, wana eza pena. Moi vocal bi ngana linga on makasa fana la na yoka. Wana vraiment eza ba chanson moko soko tozoyoka ngomona bina net Seigneur azo. Ah oui oui. Net bina Seigneur azo kita. Biso ba papa na biso baza ba pasteur ya CAC protestant eza mingi na Congo central. Donc nga maki yombe ata ko loba moi passe papa na yoka ngo très bien. Kitoko vraiment donc eza pena banze mo wa bien oyo biso nous tolanda à tout moment. Yesuka kanzolele Fanny Poba en Afrique du Sud on s'est retrouvé babi maman Pauline grand pote et maman ba gros bisous olinga na boka ote melo na boa kika poto ya mbinde ko na yo maman Pauline ba gros bisous na o vraiment ba gros bisous pe na maman Pauline kandingo lobi wana bambote belé papa te dit papa te dit Kaboka, papa te dit les grands pétroliers. Donc, wana baza ba grand frère, on a vendu dans tout moment ba conseil. Parce que pesanga gembada Salomon Moussa na yo, landela on a boy. Vraiment donc nazangi même maloba quoi. Na liko imbe sona Yesuka kanzolele. Yesuka wakakako Olinyonga menga sikona yembelo nsoni zidi baleki nsoni zidi bakulu tubasi alabakande omitsafu mebika ya ketimia umama na yoka tukwenda kubwale yetu ndesadi bilange mama do wana ba nouveauté moko bientôt ba ozwango na studio nde yoka ina biteki rap wana eza ba inspiration na moneka rap wana faleka na pesa nkamo eza kwa net annonce ngeri kupata ba mpeni pantalo kitula malo mbogo mbekere kwa mikilendi kwata ku ya sie vraiment bayombe bobenga papa Mbatasa la kota studio moi ba dédicace ko ça la bien mon grand frère Kinwani Nelly na Paris, mon grand frère Kinwani Nelly na Paris, Bruno Tshisekedi, Marianne Tourba, salutation à Bino, vraiment beau s'abonner massivement à M la Grâce TV, toza a toujours na papa na biso Mbatasa la, alobi kalate, à son côté studio bozala décité Mama Police na Milouze, to lingana borote lo na boaki, Mama Police mama Mbatasa la zawa. Abiye yo lingaka kitusuma bia la mingi siko papa Mbatasa la paix aye donc ozala décité la ba chanson na biso wa kunga wa moyo ngana nga partout moi la muyombe moi lokele moi na keba ndundu vraiment ensemble bo s'abonner na M la Grâce TV nde maram papa Mbatasa la tozani awa papa Mbatasa la le to moni ba comédien belé ba sal ba chaîne YouTube na bango mais yo on dit ozate Mbatasa la TV bien Mbatasa la bitoto musique to ozela Mbatasa la ni non kalaté moni nde ba chasseur tango ko ta zamba fois à la tout près na monduki azana ba masasi Mbatasa la aza chasseur mais bana ko zanga tamsu ba matériel et puis azo zanga ngokaka oyo ba ozana bezo ba soutenir Mbatasa la tamsu kana matériel et ça la tamsu bien caméra micro perche ba projecteur et ça la bien ko ça chaîne ya nango kaka lelo le pe et ça minango ne toza biso pe caméra réalisateur na biso Romeo azawana yende kolo masolo ango donc so na biso ka Romeo zoaka machine na minito papa chaîne efungwa minango mais siko difficulté ni neza likambo ya matériel matos pour que nous louaka matos ezo sala biso pe moi passe pe ko futa bandeko otamso bosana na ba musala mais so na za dia na matos na komi dia limité na biki kota matos dia sina gagner oya sauver ba massa chaîne loté to tombola ba chaîne ba te belé mama na mais pourquoi pas yanga motamso Mbatasa Mbatasa la bitoto musique na laki bango Mbatasa la TV Mbatasa la TV Mbatasa la TV bientôt ba romona ba annonce makambo belé en tout cas bo s'abonner mutuna bino abandi pe boulot le loté quoi comme suna nzela wana pe eko sala pe grâce bana la famille on belé pe ba ko se retrouver na muke otam susu chaîne banda au ça quoi donc bientôt Mbatasa la TV avec mon cordon Romeo cordon mobala makambu mobala pembe ya makambu vraiment salutation na Rocky Peti mama Raissa Pindi officiel salutation na yo Diogo Dalouze salutation mon grand frère Kochar Bakouache
Kocha, salutation na yo. Jules MBK, salutation na yo. Vraiment, tout ça toujours na papa na biso, comédien na biso. Mbata c'est la maman qui j'ai des Bundes, maman Rika des Bundes. Moi, ça peut même monter ma papa. Décrit, c'est vraiment beau s'abonner massivement sur M la Grâce TV. Papa Cyril Orson, moi, on a IDP, c'est les enfants de maman Marthe, tu sais qu'elle dit maman. Liliane Mouyaya, Babi, maman chérie, je t'aime beaucoup. Hein, maman Liliane Mouyaya, ma maman chérie. Maman, bah, salutation. Non, papa Mbata, c'est là. Yo, au 32 ans déjà dans Moussala. Mais par rapport à nous, nous travailler, na bana o lelo bozo bimisa. Différence ni ozomona par rapport bino de votre travail na bano a lelo bozo bimisa lelo. En tout cas, différence c'est ça makasi pena makasi. Moi, biso de me pesa qui pena la Moussala. Mais lelo yo vraiment pena musala comme tel na bana mouvement ils ont arrêté mais toujours les mbaka te ya côté ya bango tout moment tala musala au biso to koli ba sia tout là ba sans souci ba mabi pendo ba bombo fifi ba mikolo ba ne ko la biso tala moni musala eza boy meti le lope baza bazo me marqué ba vie sans souci baza ra souté amna epe mana kimia nzambe na ebike aza pe na epo asala biso ba na ye ototika na seti lelo to banda kokomisa ka bango vraiment ba leke ba yesima na lingi bango mingi mais na senga ka bango ke balanda pe lokolo nde tu ya biso pe ne pe biso to landa ka lokolo ya bayaya donc na linga bango mingi. Papa Mbata c'est là tout comme déjà qu'on chuter une émission na biso mot de la fin émission na biso na quelques salutations. Mot de la fin nga vraiment beau s'abonner mingi na chaîne Oyo na lingi bino mingi na otika la pe jamais ko décevoir bino kaka na musala nanga neka bomona osala bino ba majabu nde na osala kasala kaka erniotu motu nanga fo sala kaka mso ba fa nanga toujours bazala kaka tout près nanga quoi donc ba mona kaka ke motu na bango aza ya kokoya te ba salutation nanga na bandi na Jean-Louis Ndukuma Lauriane maman Mbijina Lemba awa vraiment Lauriane donc maman Mbijina kata Lemba awa na kinkole omona bango bazana ba pasha omona bango bazana ba yateyo omona bango na poto na lingi bino nyotu ba mère Aniti Mambote ba bébé Makuka ba Pera Kinsala ba Serge Matirin ba José Mandefu ba Nina Dimoda Mokonza Orléans donc na pesi bino nyotu ba mbote ma bébé na pesi mbote ma bébé Mwanza na pesi ba mbote belé siko zali donc boza ebelé ya ebelé tandeza mwa mukuse pona bana kotanga nyoso vraiment ndena lobikaka bo s'abonner na chaîne Oyo et ça la plaisir à trop tam sous moi contact conseil ba makambe belé numéro de téléphone 00 ndengezala kaka 243 9 98 18 70 29 de on nous a besoin de contacter ngai bagag ba makambe belé o kaka eseng musa na biso vraiment na ko yanola ye kaka na nzela ya singa vraiment donc na lingi bino mingi merci na yope na temps oyo zui pona mi pese là pour baloba kaka artiste est toujours phase à la actualité donc faut na boya ka émission te donc yango pena nim de sala ke tout moment ba to benga ba ye ba Mbata sala toujours azali vraiment merci na yo vraiment merci beaucoup pena papa Mbata sala accueil vraiment za total papa Mbata sala yambi biso kitoko awa nazana cameraman boss Romeo ba mobala pembe ya bogar ya de longues jambes mobile nangati mobile mulaye par de longues jambes vraiment ba c'était ça na Romeo mon frère vraiment nzambe apambola aza na yo vraiment ba c'était ça sous na papa Azar ya bapoma babi Azar ya bapoma notre dadi ba salutation na yo ba salutation na merveille mieuse la gracieuse la patronne na babi onde makamwa sa pembe wa boya na e ko tia ba produit na nzoto vraiment bon s'abonner massivement sur M la Grâce TV bon à la décider merci beaucoup restez toujours branchés bye à la prochaine bye.